Thank you.
Yeah.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. À ces instants de recueillement, nous sommes en réunion, non seulement pour pleurer la perte de notre papa bien-aimé, mais aussi pour écouter la voix de Dieu qui nous console et qui nous fortifie. Car la Bible nous rappelle dans le livre des Psaumes 34 et 5, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et ils sont ceux qui ont l'esprit abattu. Je sais que ce soir ou ce matin, nous tous sommes abattus, mais je viens vers vous ce soir pour vous présenter quelqu'un qui a été crucifié à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et ce moment, on va passer, je vais appeler simplement maman pasteur, non, c'est maman Maggie. Et comment ça Papa, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que maintenant, il va
tokoki kobetela Nzambe wana maboko mpe milolo. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa.
nyonso ngai nde nani oyo nakotelema liboso na bampate na yo mpo nakosakola sango na yo papa nakoki te na mileli nasemi olimbisa mabe na ngai nalingi naloba na pata ngai namonana te kasi yo itilize ngai natikaka instrument oyo nakobimisa euta na yo avec epeple na yo moko na moko bazali awa bakoka koyoka ainsi dit l'Éternel. Lisanga ya bana na Nzambe monguna alembi te kasi ngai na ye na kombo na Yesu mpo nakobenga kotelemela nguya nyonso oyo ebi kokumisa Nzambe te elimwa na kati lisiko apaloba po ete toyoka na kombo na Yesu lokola motu moko tolobi amen. Amen. Tolikito sobola lisolo oyo eza malamu mingi. Mona na motu esekeli oyeba ete roi Salomon azoloba na Ecclésiaste 3:7 Bible ezoloba ete likambo na likambo ezalaka na kogala yango. Amen, amen. Tango ya esengo ezalaka, tango mpe ya kolinga ezalaka, tango ya kobotama ezalaka, tango mpe ya kokufa ezalaka, tango ya kozwi ezalaka, tango mpe ya kobundisa oyo ozwaki ezalaka, tango ya kobomba ezali, tango mpe babotolaka libota na kolo. Amen. Tango azotala nayokaka souvent bandeko na biso ya katolike bazoyeba nzembo tomilengela malamu mpo toyeli koka te me nalingi nayebisa ndeko mama papa jeune yeba na se bango likoyo tozalaka na kongo mibale lelo natelemi mama maki mpo naza na pema na kongo mais une fois soki nakufi kongo ya mama maki esili ekomi ebembe ya mama maki libota na kolo. Amen. Eske tozali awa Proverbe 27 roi Salomon azoloba osala publicité to koloba kobongisa mpo alobi te lobi nakokende ko lobi nakoyamba bato lobi nakovoyage lobi roi Salomon alobi lobi mpe ebotaka makambo na yango. Amen. Okoki kokala na lobi mais peut-être okomi lobi topike Kristo programme na onishe ezali nini ekufi. Tango nazopenda bamugaba ya Mark 13 bayekoli bazotuna Yesu balobi papa lolenge ya bandako ya kitoko oyo ezongala lolenge ya bato kitoko lolenge mamanga ya kitoko bandako minene papa olobi boni. Yesu azorepondre bayekoli alobi nazoyebisa bino solosolo tikala yebisa bino ete libanga moko te ekotikalaka na mokili oyo nyonso ekozala nini ekokoya. Nazoluka totiaka ebele te ye asikaki tozosolola biso na biso oyo tozali awa okolobani na nzela ya mutu na babisi sango ezeli etakola na kati na babalabala na bawezi ata ozwika moeglise te meme na telefone wana bazali kakola sango na Nzambe okowanga na kiyokaki te kasi ni ezekeli na mona na moto yeba ete après la vie c'est la mort. Ozala na bozwi ozanga ozala lobi naza makasi moto ya makasi aza mpe Nzambe. Amen.
bamelete bamosusu yango ezoloba ete awa nyonso ozomeka yebaka oyo akendaki yo aza mpe na posa eosalela ye. Amen, amen. Esekeli tosalela Nzambe biblia ezoloba oluka liboso mokonzi na ngai na makambo na ngai nde makambo na bino ekokokisaka na nsima. Aye. Mama te nyonso ezapa roi Salomon azoloba tout est vanité de vanité. Amen, amen. Esekeli ntango tozala pema toyeba na koluka Nzambe. Esekeli ntango tozala pema Nzambe mpe azalaka na mposa oyeba mpasa na ye yo ozokokiso ya yo bongo ya Nzambe otia yango wapi pale ya Nzambe ezalaka libota na bongo. Amen. Pale ya Nzambe ezali esekeli mwana na moto ata ozotambola oyebaka pale ya Nzambe ezali mokolo mpe na oyo natelemi nazoloba na makasi po ete Nzambe apesika pema une fois na bele ata likolo vo ekobima te seke na se na ntango nazali eloko te bana Nzambe. Amen. Esekeli oyeba kogere ntango ya Nzambe. Ntango ya Nzambe ezalaka okokama to koprivilegie ntango na yo bongo ya Nzambe otikeli yango bakana. Nzambe aza na posa na tata ya aza presha soki otali na Exode 20 azoloba ntango azobimisa bana Israele na kati na bowumbu na maboko ya roi Farao alobi mokoluka mokondimela Nzambe mosusu te kobele ngai paseke nazali Nzambe na zuwa na kokumi na kosepela te na moto oyo akokumisa Nzambe mosusu soki na ngai te. Nazali Nzambe ya zuwa okumbamela ndeko te okumisa Nzambe mosusu te pamba te nazalaka Nzambe ya zuwa nakokitisa mabe likolo na batata na bana kino libota na misato mpe mine na baoyo bayokaka ngai te bao bayinaka ngai nde nazopesa boboto boto na boto na bato oyo batombolaka ngai. Jean 12, 27 liloba na Nzambe ezoloba ete Yesu alobi tombola papa soki otomboli ye akoyebisa tata na ye atombola yo otombolaka nani? Otombolaka misoto, otombolaka famille, otombolaka bandaki ubi otombolaka babien. Esekeli na ngai natombola Nzambe poso natomboli Nzambe nyonso ya ngai ekozala na sécurité. Tikali elipa na ngai akokauka na Nzambe nakozala kimia kenali ya ngombe ya kobima nakozala Nzambe ezali mwa libota na molo. Amen. Toteyaka ebelu te tomiteyaka biso lokola tozali awa esika ozotamba na mokili ozwi retroviseur na yo otala epai yo esi epai ozomeno yeya tozosola lisolo ya moto oyo amonaka mamomabi ezali ka lozwa ya mashine esekeli tose konfie na ye oza na kaka wi eza malamu pesa na maboko ya Nzambe. Nzambe akotambola na bango akobanga mabe ebana na Nzambe. Amen. Bana bakobanga mabe puisque yo moko mamoza fondation ozotakisana na yo na kati ya ndako epai mwana azokende ata akuti ezongenga alobi ndoli oyo nazwaki epai ya mama nazwaki epai ya papa nakobwaka tozomona bato babinaki bato basepelaki oyebi bango na bango lelo baza lisusu te bato poni oyo obotamaki na bango me lelo babengama bilebe yo ofutaki nini mpo lelo otikala na bongo ofuti Nzambe nini mpo lelo babenga yo mokili ya bongo. Biblia ezoloba mbwa oyo ekufi mbwa kosi lion
encore ma chance pour ndenge tozali awa soki député moko ndenge totalelaka badéputé aye awa alobi apambola bato bongo petit frère chopi alali elenge awa akopambola nde biso batoto wana bongo mutu na mutu akozwa eloko na ye asepeli ke bapamboli mebebe akozwa eloko te amen amen ebebe akozwa eloko te pour te dire que ntango ozali na bomoi yekola koluka nzambe nzambe balukaka ye Esaïe chapitre 2 verset 30 yoba na nzambe elobi nazali koluki ya bao balingi ngai mpe nazali koluki ya bao balukaka ngai eske olukaka nzambe bible ezoloba na biso bokeseni ezali na baoyo bazoservir nzambe mpe na baoyo bazoservir ye te amen yo servaka nani yaya tout est vanité de vanité esika ozali bamosusu bazalaka bagenda ngai nayo mpe tokogenda esengeli nakende na nzambe tika nazanga nyonso na mokili mena batela komunio na nga na nzambe libota na kolo amene puiske lelo bato totoki hipokrisi mino ya kosenda motema ya kokanga bana nzambe amene tika ose konfie na nzambe ya kosaka te soko alingi asali na yo akosali na yo akotuna tolike motu mpe akopepisa ye asante liali mpona kokoluka na nzambe yaya mpo kama naomamatela na malamu kosepela te na kotalaka poshi ya mona oyebi ndenge ya zolete ikota na ngolo amene tobambola zoloba nasepelaka na oyo nyonso oyo nakutanaka nango soki nakomi na kozwi nasepelaka mpe nayebi ndenge nakolia na kozwi nanga soki mpe ekungi nayebi ndenge nakolia na kozanga na ngai tout est vanité et vanité yo osepelaka nani nazoyebisa motu moko succès ememaka kufa amen succès ememaka kufa batalanga na bao balalaki balamuki babaki koratela yo nzoka nde soki nabuki na nga eza mpasi mpo moto alatelaka bana nzambe amen luka nzambe zwangana na opesa bango na nzambe mosala yo oza na yango pesa yango na nzambe yede freshera akogere ya yo mpe ekobatelaka malamu me soki yo moko omemi na bisalasala Ecclésiaste chapitre 1 kuna roi Salomo alobi bisalasala na mbamba nyonso ezali bamba motu moko akoki kozwa libonza oyo eleki na se na moi oyo te oyo esalamaka yango ezosalama le amen oyo elekaka yango mpe tozomona lelo eloko ya sika ezali te ata osali ndenge nini bato mosusu basalaka yango yo oza soki kantiene me esengeli na ngai nalinga kaka nzambe nayeba koluka nzambe tala na bato baluki nzambe mokanda ya Jean chapitre 12 alobi na baoyo bandimeli ngai natangi bango bana nanga mpe napesi bango bokonzi ya kozala bana nanga mwana mposi aza mposi mwana ya nzambe mpe azali nzambe Marc chapitre 16 verset 17 alobi na baoyo bandimeli nga bayebi ete nga nazali nzambe na bango tala bilembo mpe bikamwa ekolanda bango bakobondela mpona babeli bakobika bakosakola na milongo na sika mpe bakotelemela bakobenga na milimo mabe mpe ekoyoka ndimela tata wana babengaka ete ekapaba esika yo okoki te ya koyoka esika yo olembi ya azali te apui
na yo. Tondimela Nzambe. Tolikepa ya Nzambe. Nyonso ekolekana ekolangani. Lelo Ethiopie abengami ebebe. Une semaine avant, azalaki Ichos. Na baninga na ye, bazalaki kosolo. Lelo nesuka. Lobi baki otika nzoto na ye. Histoire nesilaka te, esili. Ngai noto kokende wapi. Awa ya azokende. Nyonso ya azalaki. Kuna mutu akozala te. Ye na tableau na ye. Kibota na kolo amene. Eske oyeke tableau ezala. Na misala otozofa base ya kote. Ya malamu na ya mabe. Kuna balance ezalaka. Esengeli tabo yo sana boboy. Oye makotabola. Kokomisa etambo elina yo. Puisque le jugement ezali. Oya za mato ya koyo. Asa nini? Oya za mato ya mato asa nini? Muketo kaboli na yo na gai. Ya mwana. Tika Nzambe asa musana ye. Na Kongo na Yesu. Lokola mutu moko tolobi. Amen. Otelemi pona motosi. Tomonde. Siko ozali. Na ebiki ozala kolemba. Otelemi. Yesu. Achali awa. Yesu. Achali awa. Yesu. Achali awa. Nabiso ya solo. Oh Yesu. Achali awa. Yesu. Achali awa. Yesu. Achali awa. Nabiso. Moyenge dene mokula mina nyos. Ngai mona na moto na telemaki lokola instrument na yo na oyo yo tiaki kati na ngai pe na pesi yango na libota na yo. Tika ete maloba oyo ebibi na monoko na ngai ekita na mitema na bango lokola mabele ya malamu oyo ekoyeba na kobomba. Papa na bosani te nazali kotalisa yo esili elani esika makambo ya lolenge na lolenge ezali. Mais natani na Bible Actes des Apôtres 16, 30, 31 lobi soko mongo andineni na libota wa Mungu. Yango naza korekomande libota na ngambo mobimba na baoyo baye korendre biso visiti. Na journée ya lobi mutu ka oyo komema nzoto na bato Nzambe yozala chauffeur. Lokola na nzela wana milimo ya makama, incompréhension, trouble. Papa ozana liloba oyo olobaka nde okokiyetosaka na mbele yango Dieu de très haut. Meme milima ya mai bayokaka yo, meme milima ya zamba ya mibale bayokaka yo. Tika na Kongo na yo mutuka bakoki ete kotika nzoto ya mowei Nzambe yozala chauffeur. Longola molimo ya makama, longola nguya nyonso ya mabe oyo kolobakisa pasi likolo ya pasi. Soko na bango na kati na kimia mpe tosoki na kimia wana tokokutana tokozala kopesa o merci. Merci molengene tolekisi kutu oyo na yo koma na bandako na biso obatela oyo eza polele okanga nguya ya milili ya molili bakoka komona te. Papa na oyo baye na mataka baye mpona kokondisa oyo bataki oyo maladi ezala mosika na Kongo na Yesu. Papa tozala poso na yo okontrole mataka oyo didele à la fin na Kongo na Yesu lokola mutu moko tolobi amen. Amen. Nasa ça. Combien sont-ils l'homme de sur la terre de ce monde? Tout ce que je peux faire pour ton courage, ton corps de l'esprit, nous sommes
Tout ce que je peux faire pour ton dommage, ton compte de sacrifice. Tolimindo le moment de mission et témoignage. Nous devons sortir pour la zone de témoignage. À côté de se manifester, on peut savoir comment on a témoigné.
question ya témoignage, nous avons pour le témoignage pour la papa de mission, à nous pour les missions pour la témoignage.
Thank you.